Merci au ballet d'Okanissa pour cette bruyante prestation. Ce qui est qui a la badi ko levo na yo abadi ko bondela ko tuku subila ba bisikiti na ba bombo wana za lokola mutu asa ko lepa yo tozana mingi penza ko liba tempo miteme za malamu te kota mususu mawa kota mususu kutu mpasi tupese bino ka ba merci lokola Rolande biso. Merci. Prière nous excuser parce que nous avons parlé d'un seul témoignage, mais ses pairs, ses collègues se sont improvisés et nous ne pouvons pas nous en passer. Là, nous allons passer la parole à Papa Moussa qui, lui, est habilité à nous parler un peu de qualité de Maman Ewaso parce que il faut... Merci mingi lokwa boye ko assister bisona de lakao ya Maman Ewaso. Nana makasi ya kolobate, nazana mingi ya kolobate parce que Maman Oyo na yebaki non seulement moninga mosala bango baki osala na service ya production biso aki na service ya rédaction en langue mais tango tobandi théâtre na molangi ya pembe na découvrir ki na Mama Oyo grande sœur parce que petit frère na ye toaki classe moko en école primaire 3e année 4e année primaire na Christ Roi Feu Patrice Ekwaelopé à son nom. Tovani na Mama Bamboule Belé. Mama Oyo. Et ali pasi na bosana bizali la Mama Oyo. Aki na ba moment na ye, oyo aki kosilika. Madame Astrid. Madame la ministre Astrid, ministre des Cultures et des Arts. Son Excellence, Madame le ministre du Genre, Enfants et Famille, à l'honorable Magloire Kabema, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers artistes, c'est avec regret que nous avons appris le décès de Madame Ekwayo Catherine, Alliance Maman Ewaso. Nous saisissons cette occasion pour vous présenter nos condoléances les plus attristées. D'abord à la famille et ensuite à la communauté des artistes. Depuis l'annonce de la nouvelle de ce décès, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, par les canaux de notre ministère, s'est impliqué dans les préparations de ces obsèques avec un appui financier et logistique conséquent, en collaboration avec la Corporation des artistes et la famille de disparus. Nous voulons rendre ce jour un vibrant hommage à Maman Ewaso Catherine, femme pionnière dans les théâtres radiophoniques en République démocratique du Congo. Maman Ewaso Catherine s'est aussi distinguée dans les théâtres télévisés par la groupe Salongo pendant plusieurs années. Les mérites artistiques de Maman Ewaso a fait que les ministres du genre, enfants et famille n'est pas restée indifférente en sacrifiant toute la journée d'hier pour commémorer, de par sa présence, la mémoire de l'illustre
disparu. Sa mort du patrimoine culturel national. En plus, un autre arrêté a mis en place plutôt la commission chargée de faire inscrire la rumba au patrimoine mondial et l'UNESCO. À ce sujet, nous invitons tous les artistes à collaborer avec le ministère pour un plaidoyer en faveur de ces projets susmentionnés. La mort de Maman Iwasso, Catherine, doit être une occasion pour les artistes de s'unir et de mener à coopérer avec le ministère. Nous allons directement passer au dépôt. À partir ya kuna, ici va vous aller, animateur et un groupe Léopard. Parce que Madame Astrid a validé pour jouer intérim dans le ministère et sport. Animation avec le groupe d'animation Léopard. Des cultures et des arts, Madame Astrid. De très vives félicitations à tous les artistes congolais, les artistes comédiens, d'avoir fait preuve d'une grande maturité pour une si belle organisation ensemble avec le gouvernement, principalement avec le ministère de la culture et des arts. Un grand merci à la RDMC, la chaîne nationale. Un grand merci à... Souvent, notre étape nous remise de cours de Jean de Flanc. Groupe Léopard, s'il vous plaît, merci. 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 Les groupes d'animation, merci, ok. Ok, et Coquille, s'il vous plaît. Nous invitons en prison Madame la ministre du genre, famille et enfants à déposer sa gerbe de fleurs. S'il vous plaît, les amis de la presse, puis laisser l'espace devant la chapelle pour permettre aux autorités de bien se déplacer pour déposer leur gerbe de fleurs. Après les honorables précités, nous invitons à présent le ministère des Poses, suivi du ministère de l'Intérieur et Sécurité, ici représenté par une délégation. Et après quoi nous allons inviter la force armée de la République démocratique du Congo, la FARDC, à déposer sa gerbe de fleurs.
et messieurs de la presse, s'il vous plaît, ne barrez pas la route à ceux-là. Nous allons prier aux délégations qui viennent de poser leur genre de fleurs de faire un peu d'urgence, car les temps courts, nous sommes donc obligés d'aller un peu plus rapide pour permettre à ce que nous puissions quitter cet endroit. Après le bourgmestre de la commune de Barumbu, nous invitons le point focal genre des forces armées de la République démocratique du Congo. Ah, ils se sont enregistrés 2 fois. Après la dynamique pour le développement de Kassafobo, nous allons à présent du côté des artistes et comédiens. À cet effet, nous invitons l'ANTPC, la Fondation Tokanisa et... Nous avons cité les associations, plateformes et fondations, notamment la NTPC, l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, la Fondation Tokanisa, Pakosipo, plateforme des comédiens cinéastes du Congo, tous ensemble en train de déposer les genres de fleurs. Quant au groupe théâtraux, vous allez patienter, juste après, on vous invitera nommément. Groupe théâtre Néanson, Torobé. Soni wana ndimaki yango et asali nzela. Alors message vraiment particulier na diaspora oyo bazanda osiko oyo parce que ba mpe balanda kabino parce merci na bandeko nyonso batu bazali banda tozana ba groupe na ba Facebook toza ensemble et toko bossa na te ko saluer entre autres ba JP Masamba avec la Fondation Tokanisa to ba vie barba papa ba papa Lobé ba vie Mangobo Koko Dianzombo, ba grand nyonso to bazali banda, ba mama bolingo, ba mama bomengo, donc baza présent na biso, même que lelo bazate, mais baza en contact permanent na biso. Donc ce qui lelo honneur ils ont rendu na mama Iwaso na niveau oyo, c'est parce que tout un chacun de nous a apporté sa part de pierre, donc sa petite pierre na édifice yake. Honorer mémoire nae. Aujourd'hui lelo malobezali ka ko bisa na famille ya mama Iwaso ke bazala famille ko bazwa ki ngolu ke mama Iwaso botama na bango na famille na bango et bana pe bazala ngolu ke mama Iwaso mutaboti bango.
Mais par le oui, le lopé n'a profité pour tout le monde na oyo. Na liste fait ba âge ni muto akei. Donc elingi la kisanine. Tebi ke biso ba artiste surtout so sali kombo. Vie comme la biso mukuse. Bakate la biso toujours mondelu. Mais maman ewaso akufi na âge oyo Nzambe alakisaka mutu ki alinga yo vanda quand même na mokili na ye. Il vous inspire quoi? Elle vous inspire quoi? Liwa ya maman ewaso lelo par rapport à votre vie aussi hein? Oui oui, elinga la sakota mola malamu. Koyeba kotambola malamu. Okole lingo baka kotambola malamu. Oui. Kotambola malamu ça fait partie à 80% ya kokola ya mutu. Ya bomo ya mutu. Kotambola malamu ezali kobanga Nzambe. Oso beba kufi na maternité. Na lobité exception ezangité. Exception ezangité mais kokola quand même eza kotambola malamu. Eza grâce eza ngolu et pas ya Nzambe. Mais fiso sai lelo to moni ba association fonga mebele donc to yeba lelo yo zaka na groupe nini association parce que to moni ba jipe masamba ba ye to kanisa ba plateforme bimi bele na oyo ya président Papa Masumu yo zaka na oyo wapi. Ngai d'abord nazalaka na association de bon cœur veut dire association na ngai eza o nazalaka association motema nyonso ya malamu omoni tokosa la groupe association mais soki to mabe to mabe na préféré nazala na association moko te mais natika la mutu malamu ANTPC so eza na likambu na sungi soki tokanisa baza na likambu na sungi soki kopasiko eza na problème na sungi na préféré na tika la lolenge wana na ye kolela mame waso tant qu'artiste comédien sans pour autant qu'on a la partie primo na association mon quelconque. Donc voilà. Conseil nous fait ça artiste belé au confusion à makasi par rapport à l'association. Bon. Tozana on a moment à rouler la association. Tozana d'abord on a moment à rouler la changement ya mutu ya théâtre. Soki bon moto et su esika nango association kozalelo ko pamba. Tuna ba association wana nyonso bozo welela. Bana combien na caisse? Nde o mona pena ke batu ba wela mopepe. To wela ka mopepe te. To tongana no bomoto. Bomoto nde ko sala ke biso bitikali bizo anzela. À quand l'élection ya théâtre Fiston Sai. Ou melitro botika ngaba boye. Initiative da Gibia ila la pona nini? Ela la poto za bato maboke. Ah? Poto za bato théâtre. Tolata poso théâtre na nyonso. Ozo imaginer que lelo tozali na alternance na mboka. Mais biso ba comédien toza na transition. Oh, devenir association théâtre eza na transition. Mais mboka eza na alternance. Mboko eza na diamant, mboko eza na cuivre, mboko eza na colbert, ba na alternance. Kozanga kotikela ba ike ndelo kozo sala ke mapono miezala te ngai pe na lobaka loko moko Nzamba pesaka moyen na possibilité au moins mutu aza na moyen mais possibilité ezate tango ezate po sala likambo yango mutu ana moyen te mais ana possibilité moyen ezate po kokisa ba po sala likambo yango mais Nzamba pesaka moyen na possibilité période au ça il nalingaki na assumer responsabilité wana ya kozala président ya association d'artistes et comédiens ezalaki pona laki na moyen na possibilité mais siko ta musu na kozanga moyen mais possibilité kozala mais tango mususu souci ekenda et donc ngana souci na ba Congo Zalaka na souci ya likambo ba na souci. Merci beaucoup créer bango. Ngana yelo ko la directeur ya FSI Prod. Ba groupe no seleki na zabe producteur pa na bango. Ah? Oui. Let's groupe ni. Merci. À travers Clip Boyo Tozali Kolanda technique. Merci beaucoup à Verkis malgré état de santé.
S'il vous plaît, nous informons à l'Assemblée que le retrouvail après ici sont prévus sur l'avenue Befalé, juste au croisement avec l'avenue Chabat, où est érigé un podium et nous allons demander aux artistes et comédiens et musiciens de bien vouloir s'y rendre. Madame la ministre Chantal s'approche pour s'incliner, pour rendre le dernier et vifs hommages à Maman Ewaso. Tozali bongo komete la Maman Ewaso maboko ya suka. Tozali bongo ko accompagner Tina Katia ya Corbillard. Tozali bongo ko accompagner na cimetière Maman Ewaso et Belé Baeba qui est tout ce Baeba qui était. J'espère que à travers Funérailles Oyo, on découvrir Congo Azala Kinani. Talandelangi, Talalolenge Tolili Lelo, et ça parce que Asalaki Mosala Kitoko, Nabayo Totikali, tout confié Moroko Sala Mosala Kitoko. Un grand merci à son excellence congolais. Merci à la pression générale, la RTNC, qui nous a accompagnés dès le début jusqu'à la fin de ces événements. Merci à tous et à tous. Ceux-là qui n'iront pas au cimetière. On continue toujours avec nos interviews. Quand on vous signale très bien, Toza Bongo na Nécropole. Nécropole, tu es accompagné Maman Nabiso, Maman Ewaso. Ti na Nécropole de Bomo na Corbillard Ndengezo Kota. Ba invité Ango de Yana Kati parce que faut moi cérémonie. Kaka Ndengezalaka et poto. Token kotika na dernière demeure nae baebi nécropole te zali cimetière entre ciel et terre oyo et ça là bakundara bat autorité yango nécropole entre ciel et terre et puis tozo continuer toujours kaka na ba événement na biso Christelle Arose to continuer papine de la miso moi ma casse na Kinshasa mais on se retrouve tout à l'heure. Merci. S'il vous plaît, nous connaissons tous les dégâts causés par les bouteilles en plastique dans notre ville-province de Kinshasa. Nous connaissons qu'il fait très chaud aujourd'hui
consommer l'eau. Les bouteilles ne peuvent pas dépasser mon pupitre. Vous avez les bacs poubelles devant vous, jetez les poubelles. J'introduirai ces mots d'accueil par cette belle cité. La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle. Le départ pour un long voyage de Mamie et Kwayolo Bibi Annie Francisca. Son talent en tant qu'artiste comédienne, tout comme ses qualités humaines, sont à célébrer, selon Maître Cicéron. Je pense notamment avec ses sentiments de fierté. En pareille circonstance, présentez à vous tous, sa famille, ses amis et connaissances, nos condoléances les plus sincères. Familièrement appelé, tire sa lignée parentale des Ekwayolo Patrice. Néou. Marc 60. Kotaka na kamera na pomo na TVT. Kamera. Musani Mosala. Emma. Ça va. Pas que ça s'est réglé. Touche là-bas. Papa, quand on va sonner en invité, c'est tout. Oui, chère famille, nous voici arrivés à la dernière demeure physique de maman Annie Francisca. C'est ici, dans les quartiers VIP Culture B, que vous reviendrez vous souvenir d'elle et réfléchir aussi sa tombe. Nous allons procéder à la descente tout à l'heure et la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot et aussi à quelqu'un inspiré pour une courte période. Bien, la parole à la famille. Papa!
De la paix, de la paix. C'est là, maman, c'est là. Prière, prière, prière. Prière. Oh, prière Bandaka. Passez, c'est ça prière, prière. soyo lingaki te nzambe otelinga mpe kopermettre te nyonso eza na bakalcule na nzambe tolingaka merci na pamboli mpona baobsèque oyo nyonso ebaleleki nosuka yo asiste yango torekomande nzoto ya mobumbu nao na maboko na yo nzambe yamba ye nango nyonso yasilaki na se ya mokili biso toza na bakasi te nzambe oyaki na biso na boye etambolaki malamu torekomande bozongo biso na maboko na yo bomba biso lisusu batela biso lisusu pesa makambo oloba te bonyoko linga mingi tobotakaki mitano basi mine mobali moko noko balisa fongoli nzela jake na landi yo landi yana biso numero 1 adana France depuis nona te nangi sasa onatikali kanga moko ona 2000 bosora pesa anzo makasi nyonso otikali ngai nzambe asalisa ngai apapadelanga napakofaoyokiki bakotiki bakoke ikapote kende Mama Jeanne, moi les bossos ya mama Wasso, il le papa maman là. Merci na baibozaki ebele pona Olanda biso tokomi na suka ya baobsèque na biso mkona lelo topesi merci na bandeko nyonso oyo bazalaki na biso e bandeti suka merci ya bongo babi Jupe Masamba a honoré ba journaliste na nyonso donc merci à toi babi président ya Tokanisa te remercier yo un grand merci na ba nyonso baza ebele ndenge na signalaki bino déjà na entrée nanga toza bongo na nécropole entre ciel et terre bongo te kotika nzoto ya mama na biso notre star Mama Wasso obakundi lelo journée internationale ya ba comédien ya théâtre na monde entier mobimba mais to comme ça journée Wasso to banda ko se souvenir na ye chaque le 27 mars to banda ko se souvenir na Mama Wasso watika kibiso comme je vous signale to zabongo na nécropole merci na baino sobozaki vraiment ebele bakundi donc juste on avenir culture o bakunda ba grand artiste ya mboka na biso ba Pepe Ndombe ba Kinkestia Emenea ba Marie Misamu ba Papa Wemba baza vraiment ebe Taboulay donc Mama Wasso juste derrière Taboulay internet na biso ebalingaka biso mingi merci to comme na suka émission na biso yam kona lelo bo s'abonner toujours massivement sur CL News TV mon pépé Asika de elle-même la patronne Christelle Rose merci à Papine Zolami so pour la confiance toujours au pesa nga na boulot yo merci na baïna sozaki ebele boko taboya ebele au Carmizi le mignon garçon de Mulhouse merci à toi pour na ba conseil je vous aime bien. Je vous aime bientôt, Zaka, pour t'informer. À bientôt. D'ici là, merci à Max pour qui soda nayo pour na image aussi que to CP là. Merci. D'ici là, portez-vous. À bientôt. Bye bye.